Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bête à Tindika TV pour que vous avez information ezali précise, réelle na Tindika TV. Je vous aime tous, Tindika TV, number one. Tozalia sur le terrain na parti au pouvoir et si ka tozalia na base na permanence ya UDPS et si ka au marche ezali ko salama te ko zwa bililingi nde tozomona ndemino mozomona ba congolais bazali ko marcher pona ko soutenir tata ekolo na consultation oyo tomoni ba imboka peuple la tendance union sont confondus bazali ko marcher ndenge bozali ko mona non bon compter ko yamba ba image na kata Tindika télévision la robot santé ba boss na papi kelina rife ki sombe bazomi na ngamba Angleterre bazali ya chaîne ya Tindika télévision Bénédicte Mwanza moté mali datango pe la bossanyoté j'aimerais qu'il donne depuis magistère le commandant Patrick Boulaboula qui séjourne à Kinshasa pe la bossanyoté fidèle entendant bon continuer ko yamba ba image ya marche auto ba imboka pela ba tendance mususu bazali ko sala awa na kati ya Ngumba Kinshasa bon continuer ko mbaba image na kati ya Tindika télévision na bosante chaque cameraman na wazala toujours wana Marc Luzaya de papa na monte na bosanote bon continuer ko mbaba image na kati ya Tindika. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Storm, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Storm et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store na ba produit alimentaire oya Eden Store yango de secret ya cuisine ya mama congolaise eh oui nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otelaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store. Consultation et même makambo belé sur ba soye baté échanger ba donner belé de ça ba consultation to ko soka bana mboka to boy étranger parce que étranger to travail na bango une année 9 mois ba bandaki na 18 ans na kado
bandeko tozali en direct à marche oyo ezali bongo pacifique oyo mwana buta to pe le secrétaire général ya IDPS asilaki kobenga na ba nyonso to pe ba imboka baso ko soutenir bongo consultation ya chef de l'état tozali komona mobilisation totale de part et d'autre tozali ko sala reportage tozali komona bilili en direct donc eza ko inda makasi batu basili bongo ko répondre vraiment massivement na appel eliko lakisa que baramu nyonso ezali kotambola na kimia tomoni ba parti kaka IDPS te tomoni ba parti ebele ne bozali komona na bilili tomoni MLP tomoni bongo FDC tomoni pe ba parti mosusu allié ba ko soutenir bongo consultation ya IDPS consultation ya mokonzi ya mboka chef de l'état ndenge apesaki lolaka na ke akosolola na bana mboka pour à trouver gouvernement ya union sacrée. Au monde bongo ba congolais peut répondre présent au monde peut ensemble il y a président Moïse Katumbi Chapwe basili bongo ko répondre à l'appel hier oyo mokonzi ya mboka sili bongo ko lancer vous allez comme on no comment vraiment aller en direct vous allez comme on a bande ko ya Moïse Katumbi to peut partir ensemble pour le changement c'est qui bongo comme parti politique basili bongo ko répondre massivement à l'appel vous allez comme on a Kinshasa ça ko ningana cette fois-ci tozo kende malembe tina triomphal Bogomona bilili oyo sur Tindika télévision avec d'autres correspondants mbi à Chako Shadrack bongo la zali bongo ngamorote zali bongo na Sephora o si la bongo ko pesa bino ba effet mususu. Voilà, toujours en direct, vous avez comme ma partie belé pour soutenir bongo marche à consultation au Monabouta c'est qui bongo lancé. En tout cas, MLP est présent ensemble pour le changement. Tout le monde parti politique est belé. Babile les parti politique était kasi les Cambodais à Mboka. Ya kolongola Mboka na boumbu kolongola Mboka. Na maboko ya étranger union sacrée zali loko mokonzi ya mboka seki bongo ko bengisa ba union so balingete mboka etele ba union so balingete Congo etambola en avant ko répondre to mone belé ba sili bongo ko répondre ne vous avez komona en direct sur Tindika télévision chaîne ya ba événement chaîne o e bana avant ma solo kutu kota donc vous avez ko raté vous avez komona bongo en direct. En tout cas, population, jeunesse aussi a répondu présent parce que jeunesse, c'est Ali Bongo, net au Bagana Lopoto, à venir demain, à venir à lobby, tout peut prendre à lobby. Parce qu'ils vont répondre présent parce que Balingi Bango, tout va mon changement et côté dans le secteur Nyonso, Bala Congo, si la cause de Misala, si la cause de Biloko Belé, donc, vous allez comme on a en direct sur Tindika télévision, beaucoup raté, Ata et Loko, mon côté, donc, toujours que les à destination, et Ali Bongo, na triomphal, beaucoup moins la image, Bolanda. Sur Tindika télévision.
Oh. Ah, balingini. Oh. Voilà, tout le monde a un blocage ezali, tout le monde pour le site de sécurité, en tout cas, marche est autorisée car tout le monde ba soda, ba sili bongo côté les misa, bazali côté mbola to ebite ezali nini, ezali aussi à côté mbola wa to ebi penalty na te. Tout le monde bongo bozali ko mona bilili en direct sur Tindika télévision, chaîne ba événement. En tout cas, boy ko fungola nzela to ebi tina te. En tout cas, la police a toujours pour la recette, Moussala Laye. La police a toujours pour la bande de combat si la colléca. En tout cas, force les alliés toujours parce que entre et puis ça makina gouverneur il y a Kinshasa, Gentini Ngobila, zo qui mitindo topé autorisé qui marche, il y a Mokolo à Lelo. Donc Maramunyo c'est colléca na kimia nyonso. Soutenir consultation à mon Konzeko et Tata Ekolo, chef de l'État Fatih Beton. Vous avez comme on a toujours la Bilili, la Tindika télévision. Donc en tout cas, mon boulot est alité. Par ramener ces deux les Kanaki Nyanyos. Zela. Ya, si pas c'était bien au Congo. Allez,
malembe ya malembe to misolo to dans les liboso. Comme on a été matalité. Quel nous pas mal les filles. Voilà, donc on est déjà à bongo na 7e rue, puis pas wapi ba ndekwaze ko bongo toujours ko continuer marche na bango. Tout le monde peut la police a toujours na kosa mosa na e to pas ko kengela ba institution nyonso po mambi to pe mabesi ka kosa le matin marche ça toujours pacifique ndenge gouverneur ya ville to pe CG Kabuya c'est qui bongo ko pesa nzela ke marche et ko la pacifique tout à ko mona bongo la police congolaise a kosa mosa na en tout cas sécurité zali au top. Mututu azali bien, en tout cas marche ça kitoko makasi mututu azotambola na kimia, mututu azotambola penza na lolenge sengeli eloko moko te si kokoma ya mabe na esika iye. Marche ezali kokende vraiment kitoko, vous avez comme une exclusivité sur Tindika télévision, vous avez comme la nyonso ezali koleka na kimia. Tokomi bongo na 7e rue o wapi Serge, vous avez comme na ngambu Serge ya PPRD, en tout cas Serge oyo sibiraka mingi batak. Mais tout le monde bongo la police déjà zali wana pour la sécuriser, tout le monde déjà ba soda pe bazali wana côté les maîtres côté sécurité pas maté. Et là comment on si la kokoma donc en tout cas tout le monde ba ne pas que ça a été tokende to avancer parce que to eli wana te to ko tambola. Marche ezali bongo pacifique. Donc marche ezali bongo pacifique donc ne ba police bazali ko sa musana bango. Donc vous avez raté l'autre côté sur Tindika télévision. Vous avez comment donc marche est vraiment pacifique et l'autre moko ya mabe ezalité en tout cas vous avez que malem petit boulevard triomphal beaucoup moins na image oyo na Tindika télévision. Allô, c'est faux. Allô? Allô, c'est faux. En tout cas, tout le monde est bon au jeep et à la police, c'est allé bon au côté, tellement wapi bon la siège, il y a PPRD, en tout cas, siège est victime mingi. Il y a Batek, surtout tant où il est ça ça marche tout le monde déjà. La police a tellement même la prince, ça veut dire que ça musala na au teke qui m'a ezala. Les lots population et répondre présent pour soutenir marche au Malobano et Kokozani. Bon, tout ça vraiment en forme pour soutenir le chef de l'État. Pour la base de la République, c'est-à-dire la République qui est. Le modèle de vote qui fait qui est pour la présidence de la République, il doit défendre. Donc la constitution est impeccable, peut-être aux majorité. Afin que Kabila qui est là-bas, un prédateur. Pourquoi toujours vous avez s'attaquer à moi en Mboka Kabila? Mais oui, c'est un prédateur. Tu as observé pendant 18 ans. Pendant la question, il y a prédation. Tu peux avoir une chance d'évangéliser, tu as accordé un espace. Tu travailles ensemble, mais va changer karaté.
tosala koboni te tokoloba mpe libala ya FCC cash mais ezokufa kombo nango liwa procédure ezali biso nde base tozoloba ezokufa donc président koloba oyo biso mpe tolobi. Mais tomoni senko alingi ke makambo nyonso ezala na kimia akutanaki bongo na mokonzi ya mboka akutani bongo na Fayulu tomoni mpe akenda akutana bongo na sénateur à vie maloba na oyo kozala nini par rapport au G5 il faut que bango bazali kosala bon office pour rassembler mais tandis que na ngambo wana ya bato ya FCC ce sont des voleurs bali kondima mabe na bango te to changer président aza prêt à kosala coalition na FCC mais une seule condition to diriger différemment. Donc, au centre que nos FCC pendant règne il y a 18 ans à Kabila, va diriger Mabé. Alors, avec le président Tshisekedi, il faut diriger différemment. Pas les mêmes comportements de prédation, à Koyi, va dire public, il y a tolérer impunité. Non, tu te retrouves, le président n'est pas en côté. C'est ça la base des Rokabonabi sur la banque. En fait, c'est ça. Et pacifique, Moutoutou en tout cas. Fidèle internaute, nous sommes constant, nous continuer en pleine marche, nous avons la réaction. Il y a des commissions sur place, marche s'est déroulée, constaté, panzaté, et l'on remonte, et l'on salama. Allez. Mbote maman, chez eux les gars bien, ils ont constaté l'initiative de consultation à chef de l'État. Chef de l'État. Moi, j'ai lancé l'État. Basango bango moko bazobo ya bana na biso batango fele na balegi na biso baza contre initiative ya mokonza mboka ya gratuité bazobo ya génération ya sika ya Congo oyo bakotambusa mboka olobi batango fele na bentere na bango mais lelo et pas Fayulu et pas Ilukamba pour na ba propre intérêt solo amonga zo biso soni mosengo bazalaki bien oyo amongo mayele zate nazo eba azape politique te les Alaki, Azaki peut politicien. Pour Anini, pour Bassango Babota raté, Basana soucia Banate, Basana soucia génération Sikate, Yango Tolobi Boye, Amango Soka continue la démarche Oyo, à Kokuta Nabiso peuple congolais, les mythes, les Kabila, Kabila Fakene, souci la Bango Zaki, Tshisekedi Kabwana Kabila, Tshisekedi Saliango, Akabonina Kabila. État d'esprit pour la qui ça soutient la vie avec moi d'abord initiative la consultation on a étranger mais un groupe d'individus va jouer, il y a c'est impossible. Banda le lobby, l'expression, et puis c'est pourquoi j'en profite de tirer les oreilles de l'Union internationale et l'Union nationale. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour manifester, pour prouver en face du monde qu'on ne veut pas un groupe d'individus ou bien un individu qui est au centre du blocage pour les développement de notre pays. Ça, nous disons non. Réaction et puis là image autour à la katia tindika tinka
Franchement, mais moi, je remercie Jean-Pierre Bemba. Maintenant, elle veut changement dans notre pays. Après, nous les combattons. On va... Merci, madame. Papa. En tout cas, tu as tout défendre président. Jamais. La presse. Peuple congolais, Congo nyonso po yo kanisina bango to Congo ya sika po yi de pe no ndeko ba Congo ya sika mari na ba na bida bu pia pourquoi parce que toyeko elakisa mokonzi ya mboka ke tondimi consultation aza na kati ya kosala mpe ndenge baza kuna bayebake faci azali président bayoka makambo nyonso akoyebisa bango mais loko tokoboya na kati wana toboyi partage ya gato toza d'accord na bango andi partage ya silika sali batika na Mbote maman. On a la marche, moi réaction pour la marche. Un marche n'a biso un soutien à consultation chef de l'État. En tout cas, tozo soutenir Mukunzi Mboka. Biso tozo bunda pona kosa ko accomplir testament y avait Étienne. Via Loba, une fois l'IDPS à la magistrature suprême, les Congolais vont se retrouver. Aujourd'hui, l'IDPS a eu l'accès, mais tout le monde a toujours empêché par Mboka. Il y a un tient en place la réconciliation. Tous hommes d'État capables de défendre l'intérêt à Mboka et non à individu. Donc, basé à Mbongo, c'est encore réconciliation. Toi, Kounate, consultation exatée, toi aussi, ça toi embauché, ce n'est pas le cas. Tous les procès à bateau, voilà, conscient maturement. Le ministère c'est pour défendre la nation et non pour exécuter le mot d'ordre d'Abatani. Et donc, biso tous en Anzela pour soutenir Maramwango. Décision sur la consultation. Attention, le Mbongo et Sanden, biso de soutenir. Moi, il Ouais, car mon cher compatriote Saoud Sokoloba, c'est mon compagnon de lutte. Le IDPS accédant à la magistrature suprême, c'était pour que toi accomplir le mot qu'Étienne Tshisekedi disait. Qu'un jour ou l'autre, si l'IDPS accède au pouvoir, le pays changera totalement sur tous les plans. Justice,
sécurité sociale. Alors tout le monde a un groupe des individus qu'on appelle les FCC PPRD avec le Kabila, parce qu'on a défendre leurs propres intérêts. L'IDPS et le peuple congolais, nous la jeunesse congolaise, on a dit non et non et non, Toti, que la banque chasse à Tamoukete. Je vous remercie. Si, autorisation intervention. Bon, tu as dit que la marche pour soutenir le chef de l'État. Na on sali ba démarche na ba consultation fait que tu abouti na bon résultat parce que tu as observé pendant des merci beaucoup aux base de la République dirigée par Mwana Mboka Roger Lumbala to lobby boye biso base de la République toujours soutenir les actions du chef de l'État positives pour la kokangela biso ba miyibi oyo bazo yiba ba deniers publics ya peuple congolais bazo souffrir bango bazo kende kolia ngona kingakati to lingi to détruire nano kingakati wana balongo la kingakati to chana chef de l'État kingakati wana elongo nano le tout vite possible lokola ba délocaliser état-major kuna kingakati peut ba délocaliser yango wana to soutenir chef de l'État na action o peuple la lobby na ya mariage FCC chez contre nature et kufa chef de l'État à ça le gouvernement ya union sacrée peuple à mona bolamu parce que yenda à cause de la redevable devant peuple en 2023 wana merci beaucoup. Merci vraiment. Bisonne Sobali comment la biso toko soutenir chef de l'État na makantine ya union sacrée yango toko loba boye bisonne soko toko soutenir chef de l'État na makanisina ye. Merci. Bona union sacrée bisonne Sobali ko soutenir makanisa chef de l'État Fachi Beton yango to monaki tout parti bazali wana pona ko soutenir chef de l'État yango to ko loba boye soki masu anoa e ali ko kende soki otikali wana état liyo pona ko sala opposition ezali pasi yango to sengi na ba o batikali baya na bango lisusu te parce que andeza botan déjà komi musika yango to lobi boye biso ba combattant to bien déterminé to ko soutenir chef de l'État yango to lobi boye andesa bobino basango boliaki mbongo na bango bakende kuna andesa boye